Mbote na bino nyoso tu ba ebolinga ka maman Elia Nitu. Na pesi bino mbote ba ebo na bino ma vimpi, j'espère que boza bien. Ngai wa bino mama Elia Nitu ça va kimia ezali nzambe ya mawaza ko batela to lamuki malamu na tongo ya lelo bino pe kote na bino ndenge nini. Lesolo lisolo ezaka lisolo moko ya mwa mukuse otozo kende ko solo ngana na bino ya mwa mukeka ka me poto beta lisolo na biso eza mukuse. Na chemo mai nanga awa na moto na chemo mafuta muke na kamati mwa kibu nanga na chena kati ya mai nanga kibu nanga yango bomoni na che yango na kati ya mai. Sima ya kocha kibu nanga na kati ya mai kibu nanga yango oyo apoza va kocha kibu na kati ya mai na kamati mwa matungulu nanga na mwa ai nanga na chena kati ya mai wana ya moto na kamati yango yango na baloli yango kaka boye pona zana na simbi lutu te na sima yango ndenge na che yango boye na moto na kamati na che ndunda na ngai o to bengi légumes verts épinards na biso to sombaka na grande surface pour eza nango légume moko ya simple yango wana yango oyo na che na kati tina ya kosala légume nanga simple o nena lobi ki ezali vraiment simple ezali pona tina biso ba mama toyebaka mutu oyo za na ye alingaka kolia ndenge nini ba mama kolamba kaka pona bilamba lamba te pona kaka ke esika tozali otali na congélateur to pe na frigo na yo omuno za na mbisi na yo ebele lokwa na za na mbisi ebele boye na lamba biloko na tondisa yango mbisi ebele na tondisa yango nguba na tondisa yango boye eza ndengo na te mama nangena lo ba parla ke soki muto so bali oza na engagement oza na mobali na ndako oza kolamba il faut tenir compte na muto yo zolambela biloko. Mais avant de to kota musika na lelo pona lisonde tozo solo la boye. Avant to kota musika na lisolo pona to solo la na kanisi bomoni ke na uti ko cha cube na kati ya ndunda na ngai na che yango cube. Cube o na che na ndunda ezali cube ya bœuf. Bomoni eza magie ya bœuf. Bande ko mingi batinelinga video moko lobi eza ko tambola video eza ko tambola. Mama Elia Nitu moni bino batu bolinga kocha ba cube na kati ya biloko ya kolia eza na ndeko moko wa mwasi alamba ki matembele na ye na kati ya matembele akamati cube wana azocha yango na kati ya matembele na ye tango azocha cube epesi vert epesi couleur moko vraiment ya mabe ozomona penza ke couleur moko penza ya mabe oyo ezali cube ya soso ya volaille bomoni eza kutu ya bio cube ya soso ezali cube ya volaille na ya komeli ndeko wana na yebise ke ngai mama Elia Nitu nanu bomona nga na lambeli cube wana te ngai avant na ya kolakisa eloko pona bomona yango na mekaka yango nanu nga moko na meki nanu cube nga moko natali ke esimbi na biloko naza kolamba sima nango na ye kosala nini kolakisa bino na kanisi bomonaka ke naza moto na tiaka penza biloko kilikili te eloba nango biso na braza kilikili naza moto na tiaka penza biloko basosonama kilikili na kati ya biloko na ngai te parce que kotia basosonama kilikili na kati ya biloko ebomaka pe goût naturel ya biloko ndenge nazoloba ke soki ozosala assaisonnement na yo ekoza kotia yango biloko kilikili assaisonnement na yo ekozala malamu te okoyeba te soki ozolia nini. Cube wana basala yango na couleur wana parce que ezali ba cube ya pondu bandibu ba mvunzi basi bayebi ke batu mwindu balinga kolia mingi biloko balinga kochacha ba cube sikoyo basali cube wana na sina somba yango na ye nango na ndako natali yango na moni yango na chena mai natali couleur nga habite eloko boye na koki kolamba yango te na lambela yango ata mukolo moko te soki bozongeli ba video nanga kolamba bokomona ata mukolo moko te cube wana ya vert na cha yango na kati ya biloko na cha yango na note oui naselaka anja wana nasala keza ya marron yango ezali bien eza lokola cube wana vert te nyoso wana pona nini olingi olamba matembele ezala vert matembele na biso ezaka déjà na couleur nango ya vert naturel au couleur esalemela eloko lokola matembele eza na goût moko boye soko ozolia yango linga oyo ka goût wana ya matembele koluka suko tia bichacha te lokola ba cube wana ya vert wana na tia cube bona sala bona zongisa boye soki botali bia ba sosonnement na ngala lakisaka bino mingi ezaka biloko nanga oyo ngala sombaka mingi na Carrefour pona yebi ke etalami malamu ezali biloko ya mundele. Soki botali mingi biloko na ngai ozomona biloko na ngai na sombaka tala curcuma ngeza ya bio otali mwa ba oignon na ngai
otali mwa ba muscade na ngai biloko na ngai ba poivre blanc oyo biloko na ngai oyo nyonso to ya kolambela mingi na somba yango ka na Carrefour na somba ba biloko na Carrefour ba biloko oyo etangami assaisonnement mingi la plupart du temps na somba yango na Carrefour la plupart du temps na somba ba biloko na ngai na Carrefour moni ba fond de poisson na ngai yango wana Carrefour pa na somba ba biloko na ngai biloko na ngai yango wana la plupart du temps na somba yango na Carrefour bouillon de poule na salle la na somba pa bandibu c'est vrai mais eza ya bien bouillon oyo ya volaille oyo eza ya malamu yango yanga na somba yango na somba penza ba assaisonnement kili te pona na chaka na biloko pona ezala kitoko ozana besoin ezala trop assaisonné te yango naza koloba air nyonso ba assaisonnement ebele yango tene bongisaka biloko pona kozonga na ebandeli émission na lobi boy soki ozana mobile na ona ndako mama to ozana mbisi ya kokauka ebele ato ozana ngombe ebele faut tenir compte na mutu oyo yo oza kolambela biloko kolamba kaka te parce que ozana biloko wana ebele oyo toche awa toche kaka litungulu na biso na kati ya biloko mai pe yango ekauki ngala ngeza na mwa mai ezala mwa lolo awa na cheka kaka mwa ai na nga na che mwa litungulu na ngai na che na cube wana kaka moko na che nduna na ngai après nduna na nga ekobela na che yango mbisi te na che yango musuni te eloko moko te pourquoi parce que naza ko tenir compte na mutu oyo akolia yango par là na ngina lobela ba mama na biso elambeli oyo toza kolamba na poto c'est vrai toza là coule le miel biloko akolia ezali ebele eza ya ndenge na ndenge metango za kolambela molongani na yo mama yeba ke eloko oyo tango mususu mobile nanga kolinga kolia yango te kolamba kaka na guna yo te eza na papa moko ayebisinga mama nitu naza kosepela mingi na elambeli oza kolamba olekisaka ba assaisonnement te ke biloko eleka nde nazomona ngo na ndako bongo même awa mama soki abandi ko assaisonné atie biloko atie ozoyeba susu te goût ya nini ozolia yango air moko ba mama foko lambaka biloko ezala mwa goût moko mwa naturel oyo ezali kaka ba épinard na biso ya vert oyo tosombika na somi kaka na Carrefour ba assaisonnement ba mama bomi tungisa te kosomba assaisonnement air nyonso na bandi bouteille kende kosomba ba assaisonnement na Carrefour tala ba assaisonnement na ngai yango oyo ba assaisonnement na ngai yango oyo bino moko bomoni eza biloko oyo etekamaka kuna na grande surface nga la sombaka ngo na Carrefour ba assaisonnement na ngai yango o bandeko na ngai soki nazaki nango boye te sur place okolobaki oza na okosi to ndenge nini biloko na ngai nasalelaka mingi yango wana ba mama assaisonnement oyo bandibu nasalelaka mingi eza ba oyo ya poulet omoni eza deja efungwama nasaleli deja ndambu yango etikali ndambu na continue kosalela ba assaisonnement na ngai yango wana bandeko ba mama somba ba assaisonnement na o mingi na grande surface tango ozomona biloko couleur à vert ozotiango pe na matembele po matembele comme vert matembele ezalaka déjà vert matembele azana besoin ya kokoma vert te ozana besoin ya kotia ye goût wana te goût wana déjà ekochanger goût ya matembele na yo matembele elle moza na goût nango naturel nazolamba ndunda na nga bomoni oyo ekozala mwa mai yango eza vert est-ce que na tiele kwa vert na kati te na tiele ngelo kwa vert na kati te ndunda eza déjà vert na tiete ke o eloko kwa vert na tiele na kati po ekomisa ngo vert non yango na tiele mwa litungulu na nga moko mwa ai na nga muke na tiele na kati ya ndunda po epesaka mwa elengi na mwa cube na nga moko wana na tiele soko omoni ke papa alingaka te kotia bambisi ya kokauka na kati ya biloko mama kotia te mbisi ya kokauka alingi otia ngombe te kotia te lamba ngombe no na mopanzi lamba mbisi no ya kokauka na mopanzi soko oservir ye eloko na mopanzi eloko na mopanzi alingi koyoka goût ya eloko babengi ndunda yango nde ye aza na posa ya koyoka alingi te azolia ndunda azolia yango na mbisi ya kokauka na kati mama sala ndenge molongani na yo alingi ngai nasali likabu na ngai yango nasali na mopanzi moni likabu na nga nasali yango na mopanzi likabu na ngai nakalingi yango na mopanzi pona koki kotia yango na kati ya ndunda te po molei akolinga na ye bongo te lokola kolinga bongo te nasali likabu na nga na pembeni yango wana nakamati pe ndunda nasali pona nini nasali ndunda yango moko po akolinga pe ko ndunda te kota mabaku o nde tolinga mabaku bete libaku
bato nyonso tu balingaka eleli wana te ya ere nyonso eloko eza na mabaku na kati ya mabaku mutu nyonso to alingaka ndenge wana te bamama ntango ozolamba fo tenir compte na mutu oyo aza kolia biloko oyo yo oza kolamba eza vraiment très important bamama mama nakanisi kose retrouver papa alobi kotaka baémission na ngai alingaka te otya bambisi ya kokauka na kati ya ndunda alingaka te otya mafuta ebele na biloko nakanisi ndunda na ngai yango oyo bomoni yango ndunda na ngai yango oyo ebeli bandeko nazokende kotya yango na sani ezwaka nango mpe ta mingi te eza na mwa ta moke kaka mbisi ya kokauka alingi olamba melamba na mopanzi mama lamba ngome na mopanzi malingaka te mobali na yo okamata otyaka bandunda otya yango mbisi ebelebele ye asepelaka na ye ndenge wana te yango mona kotyeli mobali no biloko areproche yo mbala moko osiliki mpona ni olobi na nga boye nga namoni mpasi ya kolamba omoni mpasi ya kolamba oui mais lamba biloko moto alingi kolia ce n'est pas que mpo omoni mpasi ya kolamba moto alia biloko oyo ye alingi te lesa ye oyo ye alingi kolia yango nde okoki kolambela ye mama. Voilà maman servir papa eloko oyo ya lingi ya bandeko na ngai po apesali réclamation eza mobali ke bana kibu wana osombi ya verre wana oyo bolobi ki eza kobebisa tous eza malamu ta to telonka na maboko nango ndunda na ngai yango ebimi verre na tie yango cube ya verre te bandeko na tie yango ka cube ya bœuf oyo nasombaki na Carrefour yango nde na tie na kati ya ndunda avant osomba eloko avant obanda kolakisa yango meka nano yango pe yo moko otali yango nano so mona eza malamu sima nde koki kolakisa na baninga bakoka kosalela ta mokolo moko te nalakisa kibu wana ya verre ngai ke yango ta mokolo moko te nalakisa yango ata mokolo moko te nasalela yango mpona somba yango na tia na mai namona couleur ebangisanga na boya kosalela yango ndunda na ngai ebimi verre awa mpona kibu ya verre te ndunda na ngai ebimi verre kaka bongo kaka mwa mafuta mokie kaka mafuta moke na tie na kati ya ndunda na tie kaka matungulu na ngai na mwa ai na ngai na mwa kibu esili ndunda na ngai ebimi verre matembele ezalaka deja verre oza na besoin matembele koma verre te eloko oyo tolambaka tolingaka etikala ezala na verre wana naturel ezalaka mingi bitekuteku nde tolingaka ezala na verre wana yango totiaka yango na kati ya mai ya moto okamati otya yango ata otya yango mungu ekotikala verre ata otye bicarbonate ekotikala verre ata legume oso otye bicarbonate ekozala verre mwa likayabu na mopanzi kotondisa mbisi na kati ya biloko te soki papa alingaka kolia ndenge wana te mama eza malamu te lambela papa ndenge alingaka kolia o mwana nga mwa bilambela papa lambela mwana lambela papa ndenge oyo papa alingaka kolia soko alingaka nayeba misuni na kati ya ndunda te mama kotia te pamba te ntango kopesa ye soko asepeli na kolia yango te olobi aza mabe napesi ta na ngai energie na ngai na lambi mama olambi biloko esepelisi moninga te aliaka po olambi ezaka ndenge wana te moninga falia biloko na esengo biloko eza ya kitoko mpe soki mobali aza kolia kotia ye makelele te kobanda kotuna ye makambo te namonaki boye osaki bozongisaki boye ekataka appétit. Une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la renverse par ses propres mains. Mpona lelo tosuki wana bamama que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu aobariki tata nzambe kalosaku muna nzamba nbeshenel bana betu bons. Bonne journée. Il est le 3 mars 2022. Que Dieu vous bénisse. Ba gros bisous na bino surtout bande konangai. Salut famille du cœur, je vous aime beaucoup. Bozaka awa na kati ya motema na ngai. Nzamba batela nzamba pambola moko na moko. Bota la vidéo nanga oyo bo partager ngona bande ko mususu ezaka ka mukuse eza muke mais mindele balobi on apprend tous les jours to bakisaka maele na baninga te toyekola kaka. Bonne journée, bisous bisous, bye bye.